Shalom, shalom, shalom. Balinga mikati na kolo, bana na nzambe na bomoi na pesi no mbote na kombo na Yesu Masia tango na biso ebelemi tango ya ko bondela libondeli ya pokwa ya liboso ya ko kende kolala yango ndeko na ngai zuwa position malamu afin que to bondela nzambe et to belela ye avant ya ko kende kolala to ye na culte ya pokwa ya lelo culte ezali moment ok to yaka pona ko kumisa nzambe pona ko lever kombo na ye pona ko rendre gloire ko rendre hommage epai na ye yango ndeko na ngai zuwa position malamu tika nyonso tozwa quelques minutes otobondela liboso ya ko kende kolala na prière ya lisanga. Prière ya lisanga ezalaka na mystère nango ezali nzambe atindaka ba bénédiction na ye bien-aimé dans le Seigneur. Yango ndeko na ngai, est-ce que ozali prêt, ozali prête prête to bondela na pokwa na lelo ndeko na ngai yango benga pe bandeko msusu et inviter bango afin que tout le monde est là ensemble dans la prière du soir. La prière à ne pas négliger, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, ko louper yangote ndekolanga yangonde poto bandakola la pongi ya malamu. Ça et puis bien aimé to bandikotika programme na biso namaboko na nzambe. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, tu es epai na yo, na pokwa lelo totiki kite oyo, na maboko na yo nzambe tata, yo nde obanda na biso, pe yo suka na biso, o nzambe tata to beleli yo, ndeko na ngai banda ko belela yo, e na ndako na ye. Alléluia Seigneur, que ton règne vienne, na pokwa lelo, est-ce que tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur, Alléluia, ezali émission te, e ndeko na ngai, yango de ezali de prière prete yonde oyo okota prière yo bonde la pona bomo na yo moko soki obondeli te pona bomo na yo moko mutu moko te akobondela na place na yo. Alléluia. Alléluia papa nyonso ezali abokesenyo ezali kokonfese kombo na yo te oyo kokoya prete ebundisa biso na pokwa lelo mosika na biso au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, to bandi ko kumisan zambe, zabo ya batelibiso uta le 1er janvier timkolo alelo, zabo ya batelibiso namukolo oya lelo, e dekolanga to lala kiloko la bakufi, ebele to zala kina bango, me bakoka kite kola muka, me yo nanga to leki bango te kumisa e napokwa lelo, to eleve kombo na yo. Kombo munene, kombo elekiwa kombo nyonso, en toi il y a ni changement, ni ombre de variation. To pamboli o papa, o komisi munene na yo, alléluia, mo bateli malan, merci papa, yo debuto bateli ngai, o bateli botananga, o bateli banananga, o bateli famille nanga mobimba, o bateli malan mwesali yo, papa soki o bateli te, mo batela ko batela se pamba, komisa ye, mo konzini munene, zamba asali kolo, asali se, asali wezali komonana, na wezali komonana te, e papa na pamboli yo, alléluia, zambe ya bomo elanga, zamba wezali kosala ete ngana zala na souffle de viti na pokwa lelo, e papa soki yo te, nasina koma mikuwa bandakala, nasina kufa utakala, mais pour la bolingo na yo, alléluia, nzambe tatanga na lekite ba oyo bakufa, alléluia, nzambe na lekite ba oyo bakufi lelo, nzambe la ngai na commission, na pambole monene na yo, alléluia, ndeko na ngai soki ozatana mwa eloko akolia commission nzambe, ata ko pasi ezali commission nzambe, bosana nyonso, bosana malade, bosana ba difficulté nyonso kumisa ye, et il est le Dieu, alléluia, qui aime l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, adorez, car l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Azali Kolukabatu eteba adorer. Il siège au milieu de louanges de son peuple. Tozo Kumisaye, Kumisaye, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Alléluia, Kumisaye, Azanani Ponayo de Konanga, Azali, Jova Rafa, Zambo Azali Kobatele na maladie, Nyonsokaka maladie wana uzanango, ebele babela ngo bakufa. Alléluia, yozana bombo. Yango tozo kumisa ina pokwa lelo. Ah, zanzando mnene. Elikia basantu, elikia nanga. Bien-aimé dans le Seigneur. Totiki mikole, tika le poete tosi sa mbula. Namaboko la ete papa. Le lengo bate libiso. Bate libiso sus na mikolo oetikali.
On a le kumunayo. Au nom puissant de Jésus. Bien mettons le Seigneur dans moment auto Seigneur Maranaye, Likolo Nabiso, Alibisabiso, Tozalibatu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Yango Seigneur Maranazambe, Likolo Nayo, Likolo Bananayo, Likolo Mubal Nayo, Likolo Mwasinayo, Seigneur Maranazambe, Likolo Famille Nayo. Peut-être comment mieux te croire, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais mingi to bon de la katobo, son akaba famille. Alléluia. Nyambetata na yepa inayo. Na pokwa lelo justice nil. Onga na koko ya nango liboso na yo. Alléluia papa. Alléluia. Nzambelanga mérite nil. Onga na koko ya nango liboso na yo. O nyonso mis na ngai na monde. O nyonso na ebimi na monoko na ngai. Papa limbisa. Yoka mawa. Yokela nga mawa. Na pokwa lelo. Je suis pas dit. Le magien nu est devant toi ce soir. Nazai dignité Seigneur. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Pardonne, Seigneur. Et il est encore écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi, Seigneur. Na pourquoi alléluia. Alléluia. Moko azali kosenga justification. Seigneur, justifie-nous ce soir. Avant tokende kolala papa. Apana la te na mabunga. Avant kotangela nga mabunga te. Effacer yango nyonso. Jette-les au fond de la mer, Seigneur. Oublie, Seigneur, tous mes manquements. Oublie toutes mes désobéissances. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Justifie moi, papa. Justifie-moi ce soir. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu es belé makila. Makila na ilonga. Epete la biso. Tu belé makila. Nabanda kuna biso. Makila. Le sang de Jésus. Tu belé makila. Oh, et purifié biso. Namasure nyonso. Yanzoto pe ya monimo. Obeleli makila. Na pokwa lelo. Nabanda kuna biso. Belé la makila. Nanda kwa na uzali ko vanda. Prière ya ko évoquer makila ko bosa na yango atamukete. Makila nanda ko ya bana na ebi. Soki kezo vanda na bana place mon côté. So pape makila nanda ko place bana na yo bazali. Alléluia papa. Makila na Yesu. Alléluia na lento yanda kunanga. Makila na Yesu. Belela makila. Na pourquoi alléluia. Est-ce que tu es là? Et aux olandanga ou bien aux prier. Prie. Alléluia. Bien mettons le Seigneur prie ce soir. Alléluia. Tous au bon là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Makila na Yesu, puissance wezalikati ya makila et couvrir bomo nanga, puissance ya makila et couvrir bana nanga, puissance ya makila et couvrir ndaku nanga, puissance ya makila et couvrir finance nanga, na tremper bomo nanga na makila, papa makila, puissance ya makila, bien-aimé tozo tatu la paix, elonga wezalikati na makila, elonga makila, et accompagner biso, au nom de Jésus-Christ, la victoire, il y a la victoire dans le sang, et la victoire qui est dans le sang, soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Christo, na pourquoi de l'eau, puissance, ya makila, elonga, ya makila, elonga dans tous les domaines de ma vie, ici quand on se échoua qui, katela elonga, elonga na pourquoi de l'eau, elonga na ndakwana, ozali kovana, elonga na quartier wana, elonga na balabala wana tatola, elonga na famille wana obotami, ete, onyonso baloba na famille wana, e concerné yote, tatola elonga, onyonso baloba na tribu na bino, e concerné yote, elonga, ete komami ete, na ekati na Yesu tokomi bikela mona sika, e onyonso baloba na quartier o, e concerné ngaite, na tatola elonga, aba démon, l'esprit nyonso, altozo tatola elonga likolo ya sorcellerie ya famille, alléluia, la sorcellerie ya famille, na tatola elonga, na tatola elonga, au nom puissant de Jésus. Et de mettre au béni, mon sang, tout dans zombe. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salangay, flamme de feu, télévisanga na prière, havana pédis moto ya prière na kati andako o, alléluia, téléma, zoa contrôle à nyonso, modi mo santu na zombe, zoa contrôle, alléluia, pesanga makasi yako yako de la poko nyonso, pesanga makasi yako yako de la tongo nyonso, pesanga makasi ete nazala toujours en forme spirituellement. Alléluia, pesa, activez badon, patnanga, modi moussantou nan zombe, activez badon, au nom suprême de Jésus. Alléluia, mimonisa, au nom puissant de Jésus, ma cassé pesa melanga, alléluia, que ta parole habite en moi abondamment, modi moussantou nan zombe, au pesanga bosso soli, la parole de Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Acclamons, bien-aimés,
Nanoto si ce culte na bisote na poko alelo. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Décolanga. Zala bien disposé. Et kozala disfrete. Kola la te. Parce que aussi to komi ba héros. Kola la te. Mais zala toujours disposé. Et to komi n'attend. Yakoyoka parole de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Zala disposé. Non micro. Ya poko alelo. Et zali wabino. Monte Philippe, Nazali Awa Dekolanga Pwete, Nakambayo Pokwa Nyonso, Pwete Ozala, toujours en forme spirituellement, Dekolanga Ezali Ndengwana, Yangonde Kozangate, invité Soussou, Bande comme Soussou, était Tokoma, une grande armée pour le Seigneur, notre Dieu. Kozangate, Pokwa Nyonso Dekolanga, Yoko Mone Langwe résultat, tant Soussou, Lelote, Lobite, mais Moukolon Zamba, Banda Kosala, Makamaminen, Oko Kamakara Pona, Nyonso Zali Kosala, Zambe Alingaka Ndengwana, Dekolanga, ceux qui n'ont pas s'abonner, Dekolanga s'abonner na yo, pour soutenir Moussala, bo liker, bo commenter, bo partager, attendez toujours sur la boye, Dekolanga partager, tindela taba ni, baba mina yo, ma vidéo, et que ça la malam mingi, Dekolanga, bo liker, bo sala ba commenter, bo tuna mituna, et que ça la malam mingi. Mais sans plus tarder, bien-aimé, dans le Seigneur, tout comme un moment, Yakoka, parole de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, Ezali moment, Yakoka, Maloba nan Zambé, Maloba na Bomo, bien-aimé, dans le Seigneur, Linga, Liloba nan Zambé, et Tanga, Maloba nan Zambé, Evanda, Katina yo, Poeti, et Batumingi, Zana Boyebite, ya Makambo Nzambe, Zamba Zoroba était peuple na Ezali Kokufa, Pona Kozanga Koyeba, Yangonde Zalaka na tan, Yakotanga, Malwa Nzambe, Zalaka na Biblia na yo, Kokanga Makara na Bible électronique, te na téléphone, mais somba Bible na yo, somba carnet na yo, somba place ya Kokoma, Okomaka, Koete Osalaba, étude biblique, Oye Kola, Batumingi, Lelo connaissance Ezalité, et Bayebi la doctrine chrétienne, Bayebi la saine doctrine, Ndekonanga Ezali, Passe Mingi, Poete Biblia et le bi était Nathan Yasuka, Batu Bakotika, la saine doctrine, Bakokende ko s'attacher na ba doctrine, ya ba démon, na ba doctrine, ya batu, bako, comment, ba obsédé, ya ba pasteur, ya ba église na bango, ya ba faux leader, ya ba fausse doctrine, ya keba, yekola, maluma Nzambe, afin que Nzambe a sepela na yo, bakoela yo, ba brochure, okomona okokanisa ke non, o makambazo ebisolo na brochure eleki o ezali kati na Bible, bakolakisa ke non, Nzambe na bi, wana azali Nzambe ya bamindele, tolanda bango te, tolanda Nzambe na biso ya batu mindu, mais soki oza na base te, soki oyebi te, okondima nyonso wana. Yango na pokwa lelo, bien-aimé, dans le Seigneur, sans plus tarder, tokotanga maloba na Nzambe, bien-aimé, dans le Seigneur Namukandaya. Des Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tozo le bela, tozana na teme na biso, ya prière, yango des prières ezali armes offensive pe défensive o nzamba pesa biso pe te ba ko se défendre nango po to eba ko attaquer pe munguna amana ezo utela namonoko na yo ana bien-aimé dans le Seigneur yango de prière na yo ekoki ko lembate, il faut o matisaka toujours au niveau ya prière na yo il faut matisa intensité ya prière na yo et prière na yo il faut ezala soutenu donc kolobake prière ok ekoki kozanga te omoni ke ba bolembo ekote lio nzoto elembi no ozali kosala nyonso pete o relever la pente pete ozonge la susu na place wana ozalaki kotika te bien-aimé dans le Seigneur
bolembu et memayo ndekolanga yango prière, prie en tout moment, prie en tout lieu. Biso tozali te nete ba côté mosusu wana oke ba pesa bango bosambela boye par jour. Mais non, biso ba prière na biso ezali à l'illimité. Il y a biso prière ezali lokola ba prière, il y a illimité lokola ba abonnement, il y a illimité ba limité. Donc bon de là à tout moment, en tout lieu, bien-aimé dans le Seigneur. Yango na pourquoi lelo maloba autorité kotanga ezali kolakisa biso ete soki tozali kotambola na nzoto mais ba arme obiso mais to bundaka na nzoto te yango nde ndekolanga yango nde awa tozali lisanga ya ba combattant, tozali lisanga ya batu oke il faut combattre pour munguna diable bandoki monde nyonso ya ténèbres olinga te bako bundisa yo po ete posa na bango ezali bamo na biso to bonga te tozala malamu te ndekolanga ke bana bazala malamu te libala ezala malamu te yango nde bozomona lelo mabala mingi ezali kosila ezali kokufa mutu aza nsima na nyonso wana ezali le diable bien sûr bomoto ezali mais pourcentage ya mingi ezali ke diable moto azali à la base ya ba séparation ebele ya ba incompréhension oyo ekotaka na mabala mais soki olandi mpenza malamu okomona ete libala ya boye mpenza ekoki kokufa te mabala ya boye ekoki kokufa te ekufi kaka po ete munguna nde motu azali nsima. Bien-aimé dans le Seigneur yango na nzoto. Bien-aimé dans le Seigneur, tant vous allez kotambola, to bundaka nanzoto te, yango kozala problème na mutu te nanzoto boye, loba ke mutu ye moko ayini yo, loba ke mutu ye moko asepelaka na yo te, mais yo te, yango nde tozomona motema mabe eleki mingi, tozo combattre nanzoto te, motema mabe, yango nde na lobi ke pona motema mabe na kote yango, po ete bat motema mabe eleki mingi, motema likundu eleki mingi, bandeko nanga. A Bible elakisi biso ke non kobundisa mutu na nzoto te kobundisa mutu na nzoto te. Nous ne combattons pas selon la chair okoyina mutu, selon la chair okokangela mutu na kanda na motema, selon la chair okosala mutu mabe yango nde tozomona selon la chair yango nde bato bakomi kotiela na ba poison de kolanga. Non, ezali bongo te, bien-aimé dans le Seigneur. Yango Bible elobi que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et l'incolobake Bible Nzambe à reconnaître qu'il y a un combat. Il y a un combat. Peut-être tous en amoyini. Oyo azali koya peut-être à détruire yo. Azali koya peut-être aïba yo. Azali koya peut-être à aboma yo. Ndekolanga aïba makambo ebele ya batu. Aïba esengo, aïba mabala, aïba mbongo, aïba mabota, aïba mabala, aïba makambo ebele, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde tozali ko combattre na wana te, mais tozali ko ya ete to la sabino ke ndenge nini ba combataka. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ba armes obiso tozali ko combattre nango ezali anzoto te ko kende ko pesa ba explication ebele te ke bo moto ko comprendre yo azate ata olobi ata posana mille raisons ba ko pesa yo tort ndeko nanga ba ko pesa yo tort. Okomona makambo mobali wana makambo kosala yo okomona makambo mosona kosala po aza charnel bima na nzoto kota na molimo. Bible lobi que tozo tambola na nzoto mais tozo combattre nde na molimo. C'est là yango nde elinko ba bongo mais tant que oza na nzoto yango nde bozowela ba mbongo tozowela ba location wana nde c'est ça ko combattre na nzoto yango wana. Bien-aimé dans le Seigneur yango nanzana moko na balabala na ngai ya baloposoka ya mundele mais biso tozowela kaka bana ye kutu akende atika bana mibale epa mobale akei na yake kosala vie na ye akei kosala vie na ye mais biso tango tokokota bo tokomi koyela bana bozoyeba te ke bozali ko attirer malédiction na bana wana bozali ko attirer malédiction botika makambo wana arme oyo Bible la kisibiso na pourquoi lelo ok biso tozali ko combattre nango. Nous ne combattons pas
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Ma arme, oh Nzamba, pesibiso, pesi na disposition na yo po ete obunda nango, yozo bundisa mobali, yozo bundisa mwasi, mais tala bandoki, tala monde des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Yo ka komba na yo place okoki ko talisa minduki ozo talisa minduki na place nango te cible wana ya mobali na yo yango te cible wana ya mwasi na yo yango te ezali cible ya lokuta yo kana na Ephésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Boyoki tozali ko bunda nanzoto na makilate. Ozana conflit ya mutu na nzoto na makila ya ezali cible ya lokuta ezali cible na ngote ozana no ya nzambe te oyebi nzambe te nano kutana na nzambe te nzambe nano Yesu nano avanda kati na yo te mais Bible elobi ke ba otozo bunda na bango que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, moi si na yo te mobile na yo te bande kwa mobile te bande kwa moi si famille na yo mais contre ou bien ma voisin, ou bien ma mais contre les dominations. Ma force, c'est tozo bundana bango. Tant que ozo tike la bango terrain, ozo bundisa mobile, ozo ebate que non, eza mili monde mutu eye nasima mobile, eza mili monde mutu eza sima. Moi c'est yaya ozali à côté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ma domination, ma autorité, ma prince, il y a un monde des ténèbres, et les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais t'as la Bible koutou et tenir compte koutou te naba magicien, naba ndoki, naba occultiste, bazali ebele, naba maladie, naba problème, ya lolenge na lolenge. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde bitumba na biso ezali yanzotote, mais arme na biso yangonde tozosonga place tozali na 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et le but était car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bima nanzoto, kozala na problème à mutute, nakati nzoto, donc nakati ya kowela bambongo, nakati ya famille, non kozala problème, côté wana yangote, côté bitumba, oh ok, lobby ezali ya po batunyo so ozana bango problème wana bazana nzoto te bazana makila mais Bible lobi ke yangote bitumba na biso ezali ya batu ya nzoto ya makila te ezali ya ba domination ba autorité yango de Seigneur apesa biso arme yango tango yo zali ko bunda te na ba arme ozana ngo nzambe akotuna yo ba compte. Mais elles sont puissantes, bah armoana ezali puissante. Elle qui a bah ukrainien, elle qui a bah russe, elle qui bah bombe atomique, elle qui bah bombe nucléaire. Bien-aimés dans le Seigneur, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu en Zambie. Peut tout renverser ma forteresse où ils allaient na bomona oui ils allaient ko ranger bomona oui ils allaient ko ranger famille na bino et comme kaka ba passe na passe et comme kaka makambo ils allaient ko simba te place au koki ko ciblé yango na place au koki ko bundisa yango na yozo bundisa nde ma location familiale ozo bunda na makambo kutu ya mike makambo kutu kabaka ya ba discussion mike na yo comme susu bande ko makambo biso ba te ya tozo kama ma libala msusu ekufa mwasi na mobali kaka dentifrice de benga pepsoda akei pete basokola mine mwasi alobi ke non il faut babimisa kobanda na se okangi ofini kobanda na se ti patwana ebima mobali otala elongi ezalaka bongo ti fo ofinaka na mutu tala bitumba ebandi wana kaka mpona dentifrice mpe epanza libala tala buzoba oyo toza nango wana tala buzoba oyo biso toza nango na mokili. Et pourtant tant bandoki bakoya pete babundisa bino siko bino kaka bobundi boswani kaka pona dentifrice boswani kaka pona ba location siko tango bandoki bakoya bakomona ke ba porte na bino ezali efungwama boyebi bandeko langa lisumu mabe yango nde esalaka ke ofongola porte na monde ya ténèbres pete basala yo ndenge bango moko balingi ndeko langa na pokwa lelo nazali koyebisa mutu moko ke
que arme wana la plus sophistiquée, la plus puissante wana, oh que Seigneur a payé biso, c'est Christ en nous par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on vend d'ici Christ katnayo, ce qu'on sorti Saint-Esprit a eu contrôle ya vie nayo, c'est ça l'arme la plus puissante. Yango de oignon ce ko banda ko bima na monoko nayo, et ko banda ko bima na moto, et ko banda ko bima na puissance koleka, puissance nyonso ya ba arme nucléaire, bien-aimé dans le Seigneur. Tokanga mana Yesu yangonde armwana ezali charnel te to mona kangote mais zambe oya yeko vanda kat na biso nanzela Saint-Esprit yangonde yende muto ko banda ko bisa moto ana yangonde muto kimisa kabandoki yangonde muto ezali ko kimisa satana. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi nasuka exhortation ya poko alelo yangonde que longwa na nzoto comment un homme spirituel, comment une femme spirituelle yangonde obanda ko bunda mais bunda nde bunda soko bundite yaya okotika la stérile soko bundite okotika la sans papier soko bundite elibale kokufa okotika la célibataire ya libela yangonde bunda o renverser yango au nom puissant de Jésus. Yangonde musala oyoke arme onzambe apesi biso ete puisse to bunda ko bunda na ba location te ko bunda na ba makambu ya mike ya se ate mais bunda na molimo bundi saba ndoki démanteler et puissance nyonso ya sorcellerie ya famille na bino na kati ya prière démanteler célibat et vendre bino ta la place ba cible ya solo yangwana démanteler pauvreté et vendre bino na kati ya famille ndekolanga démanteler instabilité où ils allaient kat na vie na yo pauvreté où ils vendent kat na yo tala ba place ok ba mindu ki na yo ekotalisa au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tes Nzambe, que toute la gloire te revienne au nom suprême de Jésus. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un pamboliyo papa pour la parole otoyoki. Alléluia Nzambe tata, ozali Nzambe mune. Alléluia, molimu santu na Nzambe tobelelio. Na pourquoi alléluia, ola tabiso, bibunde nyonso ya molimo, ola sangai Seigneur, ba arme nyonso spirituelle afin que nambundisa yango mayebaili nanga afin que na renverser ba forteresse nyonso ezali boso nanga. Alléluia. Ordonne que je sois fort, Seigneur. Alléluia, Nzambe Tata. Ordonne que je sois fort. Exerce mes mains au combat, Seigneur. Et mes doigts à la bataille. Est-ce que combattant moko azali a pourquoi lelo? Est-ce que combattante moko azali a pourquoi lelo? Et te biso to telema. Et te to bundisa munguna. To renverser ba forteresse nyonso. Et te lema liboso na biso. Et te to kwe sa ba Goliath nyonso. Et ba vanda. Et liboso na biso. To kwe sa ba montagne nyonso. Et te lema liboso na biso. Au nom de Jésus, est-ce que nous quoi aller à Abodela, et y a landa rythme ya prière, et ce que Zoya Karaba malembe ya, et otikalisima. Alléluia, au nom de Jésus, Père de gloire, Molimo Santunanzan, Telemisanga, Pesanga Makasi, afin que Nalunga, et Pesanga Makasi, Nabundi Sango Munguna, au nom de Jésus, revêtus-moi de toutes les armes spirituelles, revêtus-moi de la puissance d'en haut. Alléluia, Molimo Santum. Toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, Salangai ma flamme, Salangai Seigneur, flamme de feu, au nom puissant de Jésus, Salangai flamme de feu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Salangai flamme de feu, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Alléluia, Nzambe, allez, ma prière nanga, et bandako bimana moto, ma prière nanga, et bimana moto, ya, pwete bimana moto, il faut yesu nanu abandakat na yo, yo oyo bundaka, yo oyo oswanaka, owe kakaka, oh la kakaka ba location familiale yaya et moto eko bimate peut Bible et le que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang yo olutaka contre mbongo yangonde moyen vous allez na makasi wana molimo ezalité oh la kaka na bana e ba komikaka te ba koyate e akomona na ko faire souffrir yaya wana nde moto eko pelate au nom de Jésus papa na pambolio. Alléluia obele
alléluia molimo santu na nzambe telebisanga ya yango sikoyo tozozwa sikoyo baarme wana totalisi yango na pauvreté na bokwa lelo nduki nyonso au nom de Jésus papa tozali koya kodémanteler pauvreté arme moko ya munene o diable ayaka nango kati na bomo ya bato ezali pauvreté wete ovanda na pauvreté yango nde mutu ezomema mitema mabe yango nde mutu ezomema kindoki au nom de Jésus démanteler la pauvreté ya famille au nom suprême de Jésus briser lien wana ya pauvreté ya ozomona teke ozo komana mboka poto mais vie ezobonga kaka te vie ezochanger kaka te au nom de Jésus et bondela au nom puissant de Jésus alléluia des riches qu'il était il s'est fait pauvre pour nous enrichir mais tala mbongo na maboko ezalité ya côté oyo koki ko banda ko talisa minduki yangwana yango tozo pikola alléluia semence nyonso ya pauvreté katina na bomo na yo démanteler yango déraciner yango au nom de Jésus pauvreté bima ba démon nyonso l'esprit nyonso o ya famille o ba telemeli na molimo ya pauvreté ke beto ba bonga te na famille au nom de Jésus démon mon côté esprit mon côté au nom de Jésus to bengani yango au nom puissant de Jésus et bando ki nyonso ba esprit men nyonso o ba zalisima na yango to lié bango na kombo na Yesu alléluia to lié bandoki nyonso ba esprit maléfique nyonso ya bato alléluia o ba zalisima na yango na kombo na Yesu bien-aimé dans le Seigneur tozo talisa tozo pelisa moto na kan ya sorcellerie ya famille na kombo na Yesu na pokwa lelo alléluia misala nyonso ba activité nyonso ya sorcellerie na kati ya famille na rendre yango nul et sans effet au nom puissant de Jésus alléluia malobani o baloba na kati na famille o elanda ngaite elanda banate au nom puissant de Jésus tozobondela nzambe alléluia tala côté oyo koki ko talisa minduki yango yo ndeko nanga alléluia lien ya famille wana Oezolanda yoti le loti bana brisé elanda muntu moko te ya famille ya na famille wana baboma batu na famille wana balobaki bato bakoko bonga te lien ya famille wana au nom de Jésus na brisé lien ya famille nanga na brisé yango na brisé au nom puissant de Jésus lien maléfique ya famille na brisé yango na kombo na Yesu na pokwa lelo est-ce que tu es là bango balobakake singa ya famille kata yango na pokwa lelo alléluia poete soko katite tango bakobanda kotiana be bitala na bango bakobanda komona yo bakobanda ata bombi bana na États-Unis ya okomona ete kindu mbe kolanda bango mutu makase kolanda bango omona ke makambo kaka ya village bana bakenda mboka te ndenge nini bazali ko se comporter lokola bato mboka na molimo distance ezalaka te ya au nom de Jésus brisé lien oyo ezali lien ya hérédité lien ya makila brisé yango au nom puissant de Jésus ba lien nyonso oyo kotakati na bomo na yo lien du souci ya munene au diable asalelaka à part lien ya hérédité ezali lien sexuel au nom de Jésus na ba perversion sexuelle nyonso na sala na se na moyo oyo papa na brisé alléluia to renverser bible le bique ezali arme peut te tout renverser ba forteresse nyonso ya diable au nom puissant de Jésus renverser yango alléluia lien ya sexuel alléluia mungu na sala yango te to kangi ba porte nyonso alléluia au nom de Jésus porte nyonso ya lien ya famille na kangi yango porte ya sexe na kangi yango au nom puissant de Jésus c'est ça plutôt ça ko renverser ba hôtel nyonso ya famille ba hôtel nyonso na famille balobani alléluia renverser Seigneur alobaki na Gédéon kende renverse l'hôtel de Baal de ton père alléluia to renverser hôtel nyonso ya Baal ya famille na biso yango nde hôtel wana et même pauvreté na kati ya Manassé Gédéon alobiki na Manassé nous sommes le plus pauvre na Manassé et pourtant
pourtant temple ya Baal ezalaki na ndako na bango village mobimba bandaki koya kosambela Baal na ndako na bango meta la pauvreté au nom de Jésus. Et alléluia lien alléluia hôtel nyonso alléluia hôtel nyonso familial na renverser yango au nom de Jésus. Metango le baki na ebongo alobi ke o renverser yango mais il faut hôtel misa hôtel ya Nzambe hôtel misa hôtel ya Yesu Masia ya makila Yesu na katina libota au nom de Jésus. Ya soko ko banda ko bondela bo ko délivrer famille mobimba to si to koma ba chef de famille o ebite tango ke o yebi ko bondela te ozakaka ba prière kaka égocentrique kaka ya yo ana kaka yango ndi Nzambe azoka moyo. Alléluia alléluia hôtel ya famille a renverser yango tango ko renverser yango ko mona ndenge bato bako banda ko bala na famille na bino ko mona ndenge bato bako tanga yango de batia ba barke bato boko ko sili sa ta 6e humanité mais moko ta kende université ya ezali hôtel wana hôtel ya famille nanga barubani na renverser hôtel ya famille au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour la faute de temps, bien aimé, le Seigneur, toko banda koya nango, muke metos aussi, ça n'a pas quoi lelo, na hôtel ya mboka wana ozali ko vanda, oya kokuta, mboka wana, ville wana, baloba nini, baloba ke ba étranger nyonso bakoya, na mboka na biso ba bongate, na ndako wana okota, renverser hôtel nyonso, ona kuta na ndako nanga, ona kuta na balabala nanga, ona kuta na quartier wana, au nom de Jésus-Christ, elanda ngai te, elanda bana te, okomona bana nyonso bakoma kaka, bana o bavanda kana na Marseille balinga classe te hôtel ya Marseille o bana o bavanda kana Lyon o monique bango nyonso bakende ke classe mais ba senteka bango kaka o bana bavanda ka Londres bana wana ba kende tina ba université mais komona ke bakangeli bango côté songolo brisé et renversé hôtel ya ville wana hôtel ya balabala wana hôtel ya quartier wana hôtel ya ndako wana renversé to tombo le hôtel ya Yesu Masia na tombo le hôtel ya Yesu Masia na musala o na tombo na musala nanga apa na tombo le hôtel ya Yesu Masia na balabala o na ndako o alléluia na quartier o na vandi na tombo le hôtel ya Yesu Masia a déclaré elonga ya Yesu Masia et accompagner nga elonga et kurusu et accompagner nga au nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités to bengani bango na vie na biso ete démon mon côté azala en activité na kat na vie nanga esprit maléfique mon côté azala en activité na kat na vie nanga endoki mon côté azala en activité na kat na vie nanga papa bomba biso makila na yo e bomba biso monde à ténèbres mon abiso te papa frappé bango d'aveuglement au nom puissant de Jésus symbole lo boko na yo to mona monene na yo to andiko déclarer miracle na bombo na biso papa changer bombo na biso radicalement Seigneur à mon avis n'a qu'à changer au nom de Jésus lo boko na yo et toucher nga na pourquoi lelo lo boko na yo toucher peuple oyo pesinga Seigneur ba vie na bango changer ba chaîne nyon se kangi bango ekoya au nom puissant de Jésus-Christ ba botutu nyonso ba malédiction nyonso ekoya au nom de Jésus ya côté otokoki ko tel sa minduki yangwana mais yozo bunda kaka da ba location bima ozo bunda kaka na mobali yete ezali milimo bundi sande milimo ezali simana alléluia au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus yango de nazana posa ya conformer ba combattant ba guerrier et ba battant bato ok il faut bunda ya soko bundite vie kotikala nango kaka bongo alléluia papa pambula vie na biso nzambe tata il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit que tes bénédictions na yo ezala partage ya moko na moko kat na biso Seigneur apatike tes changements radicaux ezala Seigneur partage na biso Seigneur bénis-nous scandaleusement Père oh Père de gloire tout le monde a le boko na yo guéris-nous de toutes infirmités de toute maladie au nom de Jésus le boko na nzambe et bikisa yo oyo zali ko bela na minute oyo bikalo boko na nzambe alléluia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au bikalo boko na nzambe alléluia au mona monene na nzambe lumière na nzambe et briller kat na vie moko na moko apato
bimisa biso na bamiete, bimisa biso na vie ya mike mike papa tombola biso. Alléluia. Olobaki ke tokozala mitu tokozala mikila te. Au nom de Jésus, miracle ya Nzambe. Alléluia. Et accompagner biso. N'est-il pas écrit que Seigneur, avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, fais des exploits avec nous et écrase tous nos ennemis, écrase-le au nom puissant de Jésus. L'ennemi ya bana nanga écrasé bango, l'ennemi ya bana mama nanga écrasé bango, l'ennemi ya famille nanga écrasé bango au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire que tu as boutu na biso na maboko na Nzambe. Seigneur notre Dieu, boutu oyo na maboko na yo, batela sunga ya Nzambe tata, imonisa papa. Alléluia Nzambe tata. Olobi ke tozo bundana na mai na makilate. Yango de bunde la biso bitumba nyon sur boutu papa pongi na biso ezala doux et paisible au nom de Jésus. Tozo bele la makila na Yesu ezala couverture na biso na boutu ya lelo. Au nom puissant de Jésus, makila Yesu et couvrir de ti na batwa yandaku na biso na toilette to sopi makila partout na balento yandaku puissance ya makila. Seigneur etelema na mbetu bisika bana basali kolala. Alléluia papa tanto kolala. Seigneur annonce-nous des grandes choses, des choses cachées et des choses qu'on ne connaissait pas. Tolala telo kola bapagan mais le bel biso au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia papa. Alléluia. Mon panga na yo na porte ya moko na moko et ndoki nyonso ya komeka papa. Mon panga na yo za la sans pitié. O nyonso ya komeka ba vio na bango et panza na likolo au nom de Jésus. Érige un mur infranchissable que monde ya ténèbres et koki ko franchir te papa. Ba frontière nyonso ya vie na biso eza la verrouiller munguna à franchir ba frontière ya vie na biso te au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia papa. Tango kola musabiso lobi na tongo na kimia. Nous te promettons de te donner toute la gloire Seigneur au nom de Jésus-Christ. Boutu na biso ezala doux et paisible. Alléluia. Pongi ya moko la moko to trampango na makila na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous. Qu'il vous accorde la paix du cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde la joie de vivre. Autant la paix, la tête haute. Et autant la paix, au nom puissant de Jésus. Il faut aspirer. Il faut que Nzambe, il est capable de tout. Alléluia. C'est lui qui dit une chose et que cela arrive. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la pété. Bon Nzambe na yo bonga. Ce qui bon Nzambe na yo bongi te ya. Ba arme na yo nyonso ekoza la faible. Ce que Christ a vendu te kati na yo. Oza na yo na arme ya kobunisa mungu na te. Mais ce que Jésus a vendu. Jésus c'est la toute puissante arme. Oy vanda kati na biso c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Lo boko na Nzambe tata. Ezala likolo moko na moko yo oyo zali ko bela na poko alelo le boko na Nzambe bikisa yo bika na maladi wana na kombo na Yesu. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre localisent tes problèmes, localisent tes difficultés au nom puissant de Jésus. Nzambe nanga a consolé yo na poko alelo, Nzambe nanga a visité yo na poko alelo, Nzambe nanga a longola mai na misu na poko alelo. Nzambe nanga a komisa yo mutu ozala mokila te au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons, acclamons. Il est digne, il est là, il est avec nous ce soir. Alléluia, yaya. Kobunda nanzotote, kobunda na maite, yaya. Bunda, kobunda na makilate, yaya. Bunda na molimo, pwete ozala molongi, et comme combattant. Comme vaillant, alléluia, aux à la soda, Bible reconnaître qu'il y a le combat et là, il y a olinga te diable a kobundi sa yo, yango toki sa prière, thème na biso principal, il y a prière, pelisa moto na prière na yo, kolembi sa prière à tamukete. Il a dit que il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Yangonde et otozaki nangona poko alelo. Mais avant ya kosilisa toyoka ba communiquer na biso kozalaka pressé à kokende te yoka nano ba communiquer na biso.
Bien-aimé dans le Seigneur, ba communiquer na biso ezali boye. Pourquoi nyonso yaka ete toluka elongi na Nzambe? Pourquoi nyonso nangonga 21h heure ya Bruxelles, heure ya Paris, yaka ete tobondela Nzambe. Alléluia. Na prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ. Mais yam kolamisatu wanande ezali pona bana na biso kozanga te. Pesa invitation na bande konsusu afin que boya pourquoi nyonso topelisa moto tolala na kimia tolala na sécurité maximale ya Yesu Masia yango nde ya mokolo ya misatu ndeko na ngai po ete tobondela mpona bana na biso diable pe azali komise pe na bana yango nde biso nde tobondela mpona bango ntongo nyonso du lundi au vendredi na ngonga 6h yaka ete tobondela na mystère ya tongo yango nde tongo stratégie ya tongo ezali ya koluka bamapamboli baporte fungwama ya kobelela Nzambe ke Nzambe sala Nzambe sunga papa mimonisa tongo ezali bongo ya koko alobi ke tongo azali koya po azwa badoléance nyonso wana azwa barequête nyonso wana mais alobi ke me mawa azomona motu te yaka na tongo ete tokota na mystère ya tongo tango tozali kobondela ensemble yango nde ye asalaka. Mais ya samedi na dimanche ezalaka na 5h30 mais dernier samedi ya moi wana nde tobonde tozaka na veille na biso intitulé 1h avec le Seigneur kozanga tende konangai. Tous les dimanches nangonga 17h tozana émission na biso parole de vie yaka oyoka liloba na Nzambe ete liloba na Nzambe et kangola yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui est qualité, par exemple, a confié ma grande chose ezalité de kolanga. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est nous s'abonner na yo. Alléluia. Pour na kosunga musala beau partager, beau tala na clochette wana, ou cliquer likolo nango. Répétez et au banda kolaksa que non, il y a un élément nouveau. Ezali bien-aimé dans le Seigneur. Bo like net na pourquoi les losoki ke nano like te like pona lokumo l'ensemble bo sala ba commentaire salango na langue yo monique okoki ko sala de kolanga atam tumoko akotanga yo kaka. Bien-aimé dans le Seigneur, na description bo kuta ba coordonnées na biso ete ceux qui ont un problème spirituel ya ke mambo tezalité ya ke non ko bala ezali pasi maladie baka nyonso o etangami spirituel okobenga biso tokosunga yo na prière ndeko nanga okuta pe PayPal na biso ezali pe compte bancaire ezali pona soutien ya ministère oyo ndeko nanga sunga musala oyo Nzambe pe akosunga yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.